ne sikone na ko allié mtesanga na omemo na poto bilo mwa bon na biso kofi ouais non omemo na poto nde zaka soazu dans ces obina binana na yoki na ngomba poto mais na zaki vraiment ya tenira konte poso ke zaki ke na zaki na esprit oyo ke mutu mo la poto nzala tango basenga nga kadingi na nga na ngana na longola kadingi na mpona yo luka poto mais tellement na yebaka vraiment makambo wana zala na na moi bosenga kading na tiki bino na bakapoto na bino nyoso na kenanga dona kenda nanga tinande pe na kutane mene ya pe a prometara pe poto prometara poto na memo na poto mais na ezalaka ndengwa na kaka mais jour réalisaki abi pena ke no ok poto basenga nga kading nde ezalaka bolati na telemi na ye na groupe bato pesi bazali baninga na biso moko na bango alobi ke no pesa kaleso olati sikoyo na mitali moto akodefendre nga mpe aza te bango nyonso nzeye bazali d'accord na pesa namoni ke moyen na pesa eza te na osani wana moto asengi mwana mwasi asengi opesa kaleso na olati wana journée nga sikoyo na mutu na nga na bule sikoyo so napesi na otikala mutaki sikoyo so natike mutaki na butu ezala ndenge nini nayebi te ole na pansaka na vivre yango ole na vivre yango omoi na limwa nayebisi bango kaka na lobe pelote na bika na zoya c'est quoi la l'occasion ya ovandika bono yo pesanga bono copine déjà bien non na ye ko ya nga na kuti bino nga na ye na nga na ye comme ko bina lokwa bino ndeti bozo bina nga pe na ye batindi nga na ye na groupe place bino bozali ouais siko bino mamoko attaque to kana tembo takenga mbamo kaleso siko Nathalie na otala na gauche otala na droite mutu oyo défendre waza teke non te apesa po ani so quand nous avons fait longola ngo pesa ye ouais so nga sana oni na yebite oui papi gang to le bela vie to la ndaka mini papi gang to le bela vie mbe ozui azalaka muninga na yote pe na kotikala ka ozala muninga na yote papi gang to le bela vie makambo nyonso na maboko ya papi gang to le bela vie Tolobe la vie papi gagne émission kitoko oyo faut ko landaka pona ko pesa makambo yango to bisibino ki nazalaka muninga na ote na kotikala pe ko sala muninga no te pe to ko sala pe compité yozafa quoi ngai as artiste donc voilà ça ne va pas non ngai chez lamputu nazalaka muninga na yote papi gagne tolobe la vie ngai chez lamputu nazalaka moninga na yote papi gen tolobe la vie pe na kotikalaka jamais kozala moninga na yo donc tolobe la nde vie papi gen toko Deyo Brondo nazalaka moninga na yote pe na kotikala pe kozala moninga na yote papi gen tolobe la vie gumu chuchu supu nazalaka moninga na yote je suis pas ton ami nazalaka moninga na yote papi gen tolobe la vie Mister Seattle nazala moninga na yote nazala moninga note papi gen tolobe la vie avec Adi Londolé c'est beau comme un gueux je vous dis nazala moninga na yote nazalaka moninga na yote 4 fois prêtre Washington grand pays papi gen tolobe la vie papi gen tolobe la vie WS Production Willy Sionga. WS Production Willy Sionga. L'homme prudent voit le mal de loin. Mon frère Papi Gen. Oui, que ma soume comme ebele na mokilo yo. Ah mon frère Jeff Fongue, to comment ko vivre Sodome et Gomorre. Sodome et Gomorre songili susu. Sodome et Gomorre songili susu. Ma
mabe koma malamu malamu nde mabe bato bakoma koboma na lokola banyama Sodome Gomorre zongili susu Sodome Gomorre zongili susu Mabe koma malamu malamu nde mabe bato bakoma kosasa na lokola banyama Basi bakoma kobima na basi Mibali bakoma kobima na mibali Bato bakoma kobima na banyama Tala ndenge moto akungisima TikTok ekoma tere ya koswana Règlement de compte ekoma na réseaux sociaux Respect la communauté salaka lisusu te Yango biso totenosaka bato ya boye Quelle grâce Oh Nzambe Yesu Masia Akoya lokola moyibi Moto akuyeba te Soki akuti yo na masu moko tikala Erango oyo tika mabelanda Yesu Soki akuti yo na masu moko tikala Erango oyo tika mabelanda Yesu Dans Ésaïe 55, verset 6, la parole de Dieu déclare cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, qui dit Bamabe Nekonangai. Sodome Gomorre zongili susu Sodome Gomorre zongili susu Mabe koma malamu malamu nde mabe bato bakoma kofinga na lokola banyama Chers amis, topesi binombote partout, bolandaka biso na Tolobe la vie officielle. Merci na fidélité, confiance, bolingo pe disponibilité. Mato inabino bopesaka biso. Voilà, souci na biso zalaka. Mutusoka kotiawa, en tout cas, faut sepela. Biso tchaba to à l'aise. Tchaba to à l'aise, soko yawa. En tout cas, à l'aise. Nana tambora boussé na biso mbote bele yo lingami na tchaka. On est d'accord, d'accord, tout le monde est d'accord. Le Bavirangaï, César Ngadi. Voilà. Le long na yambi moko, oeza masolo ya poto. Masolo ya poto. Na yambi moko yaba na poto. Mwana mwasi. To sola na ye. Bobisinga bobike no conception oyo. La pesi mbote pa ya Gauthier. Masalanga Gauthier, Joël Gauthier. Obi yo pena conception au vendre la rango masolo ya poto. C'est important. Il y a Zamutakin qui s'est remené à Gauthier. Voilà. Washington, merci Nayo. Eric Shimanoka, merci. Pinocé, merci. Jérémy Mana Canada, merci Nayo. Didier Yi, merci. Un grand merci encore. Il a dit, il a fait, il a promis, il a réalisé. Jean-Claude de Mabanzo. Namon Azinago de Makulusu, l'artiste. Merci également à Emile Bamba de Zurich. Voilà. Papi les cartes illimitées formule à Souka. Il paye des gokao. Ça là moins fort, il paye, hein, ça moins fort parce que ça là moins fort. Bon, Fongo la biso. Yaya, Fongo la biso, pardon. Yazara Yaya Fongo la biso. Ça va? Ouais, ça va bien, Papi Gen. Solange Kofwanga. Souka, Papi Gen, Tolobe la vie. Boni. Toujours. Calme. Nalinga wana mo ba contrôle, mo maîtrise. Si, yo ebiti, yo mtakalambai.
PDG Marcel Moutamba, il n'a pas si le PDG. Voilà. Alors, Boni Kassina, il y a un peu de poto, les lots vraiment tombés comme ça. Là, on a eu un qui est Solange Koufouanga. Au tape, ma sola poto. Si. Tant que là, on s'y colle, on colle au lait, quand on a sola poto. Mambezaye belé, mais tu peux ça attendre. Moi, tu es comme moi, tu es quoi? Pour toi, vraiment, ma pe nango. Ah, voilà. C'est pas facile. Voilà, c'est pas facile, voilà. Solange Koufouanga, Nayambio, Tomé Kanan Siko Kosolo là. Yibisa Bissona, nous, ça fait combien de temps vous en avez poto? Ça fait 22 ans. Hein. Si je ne me trompe pas, tu es au chapeau 22 ans. Ok. Si on a 22 ans, on se zonga quand même. Non, oh, mais c'est moi qui suis au caractère, pourquoi on se fait belé? On change ma miette, non. En fait, on a changé de programme. Ils ont la selon des visuels au PESA. Pour y avoir to koma batumo to benda ndetro omo etango lingo kitaboye sengi kamo boye fo benda donc otira ke non fo benda mutu comprends donc ba senso wana ba fo benda mutu na mikili ben oui biso toza ba kunza famille ti donc ba mito train donc marambeleke belé emo sa programme kaki mutu ayaka ouais yakaka non question ko tatikete parce que mutu ko yana tike ko kende yana ngo facile à tirer au Québec, surtout à bana poto yebi. Facile, mais il y a mon taliga robinante donc et là on ça maintenant. Quand on paye au moins balifant, il faut gérer vraiment l'esprit. Malgré que surtout à batandoule, tout l'inga siko na kata banda kwa exemple za ata mususu. Zomona bana bakola bien, batanga bien, pa nangolo nzambe. Pour nzambe nde mutu pesa ba grâce wana. Si on a famille ba réclamate que non, ya bela bando kenda poto ya ta mkomo de mona ba ya baninga ba yaka. Si. Ba réclamana ba. Nel saboni no yat. Non ya parce que en fait nga vraiment kini donc lo ka etungisanga kuneza musique nanga. Pour la musique donc esenga fona kita mais esenga kinanu yemo ebitara bana episo 22 ans donc balifanto ba koli donc esenga mo koli ça et ba comme moi capable ma mususu so je kofonga yo akapoto nde ya poto na king kestel menia obi conception ope na osala ngo oya kapoto nde bazara boso ayoki boye akisuya ke sala bo sala pe bo sala bino pas de problème oya kapoto ndenge nini po ngamo na obanda ngo oya kapoto ndenge nini ngamo na bandiko lobango déjà oya kapoto na king kestel menia ezanga parce que belé na dit que na ba bon bref oyaka lokola danseuse to ouais lokola danseuse pour kota king kestel menia ba chanteuse mais bazara tezara minga ba chanteur na ba danseuse ba chanteuse bazara kala on dirait ouais bazala kala ouais ba série na bisoté ouais ba chanteuse bazara kala OK ndé na yo kaka OK alors c'est quoi ça rendez parce que BLP oyo o ba luka peut-être ba ya mikili na ba mouvement belé basimba bagwa ebele basa yo zaki ndenge nini esa ndeni pena king kesera peso confiance que no yozo ya mikili bozaka combien pour yozwa grâce wana liboso na pona kananga no lobeza kaka étoile na ngolu oyo nzamba apesa kingai na moment wana yebeke ezala boy donc na pour nga na ko ba bon parce que tu as une danseuse belé super bina ndenge belé muso bina mutu na sema ko likolo o mona pena mususu do mutu na mutu azana yo yebite o so akotaka wapi o akotaka wapi o yebandeni donc yebate bien so bobina mais comme mutu a 13 aka président ye moko azara un esprit fort yende mutayebaka ke boy donc nzamba dirige ba président la biso a dirigé mené à que moi no yo fois kendi donc ça la pe ke na poto vous avez combien vous avez comme mingi na habité sopi ba 15 sopi 16 plus ou moins sopi batika la bazali ouais bazali parce que petit lo batika on peut ouais bazali vipe ko itiko yole la biga ouais OK alors sikoyo mukolo kesser repse ko yozo kende o yipsa nanda kunini
Je crois peut-être à l'époque, vous avez encore trop jeune. Hein. Ouais, mais écoute, déjà, à Bandeko, Kolingate, Bandako, le Soba et Tokende, Bandako. Donc, tant que biso déjà qu'on voyageait, donc si quelqu'un bon on anda ko no babis ba moye ba près. Ba yeba ka to ba mona biso na ba télé tout ça ouais na mikili ba se wana Zakari ba baswe donc a teti joana biso to zolo balo na ba preste na biso to na poto petit na nga sente ba momi na kini nga mona occupé bango. Petit do ba petit ba yandu ki ba oh c'est na biso na mikili na mikili donc en plus à l'époque où on a bigandé zara ba mono partout c'est na binaza mikili na mikili petit succès na kini c'était ba mominga mona otinda mbongo to mono nzie poto mbongo kwe ya kabo siko pardon tout son nom c'est pas na kini na commune Kitambo ama Kitambo ah yango j'ai facilité parce que ma question c'est mingi ba côté wana ouais côté ba moloscanto voilà famille Mouloscanto famille donc donc famille na ebiso azomona tozokola ensemble donc famille vraiment ba Ziani Kizénith donc na pesi ba ombote Jani Mangoma tout ça batunanga donc famille vraiment tout Batoni Ambozo c'est la famille. OK alors tango sikoyo oye okomi na mikili est-ce que revaka c'est-à-dire, est-ce que mon loko banda ko rêver? Pour Miki les a rêvé. Siko Miki nanga na ya na banda no rêver Miki te na ba na importance na ngote. Et na ba na importance na ngote ngasko tango ozokola na ona makamususu obindenge zalaka ki jeune fille nanu wana ozokolela nanu emo koninga wana ozozwelo ko seriete menzambe sko yo tsa batu moko oyo bakoko tsa yo tambola normal po ozwelo ko wana oyo nzamba prometaki yo donc pona nga na olobango bongo parce que nandozo ono ça été mais siko fille auto zaene danseuse na somususu yesko ayebe dati na poto. Parce qu'à Rata, poto une fois dans l'orchestre, mon boy, ayeba déjà ce qu'on valait à poto. Donc yem tando ko tsanga be esprit. To komba kangi bisonga no luba to zonga na biso Kongo no rezoye ba camarade nanga ba master nanga ndeni to zalaka et tout bobo ngasko buna na Kongo nze ba lokanga. Na otaka buna na Kongo ba master to zonga abiso to zonga yo sakana poto ngande na Rata da kutu poto ba mindo kande to mona boto bi malibanda te Soulage tika makambo ando ya ndoko tsanga esprit tout ça bobo bakanga bino na Rwasi Beta une semaine donc surtout bima kaka dès tu tobeta samedi to bimi vendredi to répéter mba moko alilboy ba massa si ba koma ki donc ndeka ezala ba makambo à l'époque wana systématique et c'est to zaki na batu misusu et tout ça donc compliqué quoi. OK alors yon na bisco rêve na yo sikoyo tango siko va OK donc yon na kilo bulano mikilité te na bulate oh mais à l'époque on peut te bando boulon on a un temps au boulon est-ce que tango est-ce qu'on a million doule au moni peut-être est-ce qu'on meli parce que bele pas content de pour Miki yo content de ce que pour na boule ngasko tango na sentiment ba master mongo boy to bando zanika na quartier yé mtamema ngasko na empire to kenda na ye to kenda ga gambela to mona ngo abina onde za boy empire boy na boy to kinsa test once ko papi texa ye azoluka mo ba fille tout ça bo to kenda to kuta ba joli bébé na pese mbote ba zizel ba tsaka et tout to kuta ba ser wana bazala penza wana ba yamba biso tout ça test bango tout ce ko to yaka na loinga ça test wana bango ba tika na bango copine à tout moko bala na mundele akendaka na ye à l'époque ngo docteur Panzana kado visco e bandi bango ba kei nga atika esiko na musique au montant na tika na musique wa pe le roi de makamba poto banda obeta manongo pe wana témoin pe na tsaïs voilà na empire donc ezala non moi ma lille ka normal quoi na kuzobina soka tozobina
siko tangu na yako yo kande makamba poto tangu na kendaka oyo kisi njo ataka memanga chez Kofi Olomide la pese mbote ne siko ne na yako aluye mtesanga na omemona poto bilo mwa bon na biso Kofi ouais non memona poto nde zaka soaju dans ces obina binana na yo kina ngomba poto mais na zaki vraiment ya tenira konte poso ke zaki ke na zaki na esprit oyo ke mutu mo ala poto nzala tangu basenga nga kadingi nanga na ngana na longola kadingi na mpona yo luka poto mais tellement na yebaka vraiment makambo wana ezala na te na mwe bosenga kading na tiki bino na bakapoto na bino nyonso na kenanga dona kenda nanga tinande pe na kutane mene ya pe a prometaka pe poto prometaka poto na memo na poto mais na ezalaka ndengwa na kaka mais jour réalisaki abi pena ke no ok poto ayi to vandaka Zidane ok poto Zidane Solange Bibiche Judith Mandeni Judith Mandeni ouais biso 4 wana boki lobi na tongo na ba musiciens et tout qui ba musiciens et ye basko boza ba danseuse belé ba beti 4 danseuses boy ba okende to koma na aéroport ngana danseuse so mususu ba freiner biso Zidane na Bibiche na Judith baleki mama na biso to tika lisiko wa to litozo nga prise tozo nga pose bozo nga te bozaga na aéroport wana njili bozaga na téléphone abiboya te biso tozonga na range esika ba mise musu batika la presa timba bozonga ba pakola no yomboti comprendre te makambo changer aibozaka wana na aéroport to vanzo atina pokwa to zipe vol biso toye to comme suna Roissy bakangi biso et tout donc tozai vraiment ba so bakanga bino nyonso nzela mo bino 4 ans te bazidane balekaka ouais ngana dans ces absums sous bibi donc quand des complications banda Congo ti et peu la poto ti ndenge pe via yaki boazu ba avocat ba bimisi biso OK mais ce que nous avons moi c'est bon parce que le mot lobby on autant ba singio kading ba singio kading on dit parce que les hommes sur la poto on vérité pour le ouais ba senga kading des alaka bolati na telemi na ye na groupe bato pesi bazali baninga na biso moko la bango lobi ke no pesa ku kaleso lati siko na mitali muto défendre nga pa zate bango sonje bazali d'accord na pesa na moni ke moyena pesa ezate na osani wana mutasinga mwana mwasi asinga ku pesa kaleso no lati wana journée nga siko na mutu na nga na boule siko so na pesi na otika la mutaki siko yo so na tike mutake na butu nezala ndenge nini na yebite ole na pensaka na vivre ngo au moins na limo na yebisi baokaka na lobe pelote na bika na zuya c'est quoi l'occasion ya ovandika bono yo pesanga bono copine déjà bien non na ye ko ya ngana kuti bino ngana ye na nga na ye comme ko bina lokwa bino ndeti bozo bina nga pe na ye batindi ngana ya na groupe presse bino bozali ouais siko bino mamoko attaque to kana tembo takenga mbamo leso siko Nathalie na hôtel na gauche ta na droite mutu oyo défendre wazate ke non te apesa po ani bo so ndo za da fa olongola ngo pesa ye ouais siko nga sana oni na yebite après otuna pete po ye basu nga sana na lelo siko na kilelo oyo nde na komi mukolo boye na koma omona peut-être ezaki nzambe mutu alukaki moyen ya kobengana nga peut-être ezaki place na ngate ozomona parce que nzamba sala na makambo be ezaki place na ngate alukaki moya ko bengana nga wana yango a travailler ki na esprit ya moi sona parce que azala wana ti cheftain na bino te à l'époque wana na question de bon asingo kading na comprendre phénomène ngo tatuka na comprendre phénomène ngo te ngaka nde na mona lelo oyo ba histoire na bango moko nde babetelaka Nathalie boy na bisko ngala ngena participer pe na histoire oyo Natala na ba seke nzambe mutu alingaki ezala bongo donc mais leo yako kutana pe na vieille moko boy nakutana ye mtatsindenga na kende kuna tunakutana ye abibina na bini et tout ça va kende kuna baninga po lobi to banda musala donc comme c'est une journée donc comment vandana quoi kende vandana comme na qui na bilamba te na de sel moyen na moneka au défendre pas ba master na si bon na zoya na kezo ba forme na petit peu sentide na ya kezo ba forme allez
libela to la mwisi wazi ndio osala siko ke no ke luka na yo na ye siko pe mene ana beta kiwanjenja vya bia donc mwana oyo pona transformer na la diva donc mambo simba lelo pe diva sexy yo arrête mikili donc mo bozane boye pas question ano bila chakuli bundasi ba akenda mbe mukeboye ya mwasi fweza Judith azab Judith abala Judith mande na pese mbota bala mukeboye bila chakuli bundasi abala mwasa ya fila basele oya misena biso fila basele mwana ngembo yepena mutakanga pena o badanseuse babalaka te tala kutu makambo ekimanga na mutu badanseuse babalaka te Judith mandeni ye wana na fila abalala depuis bavanda ti lelo papi kakol na linda ti lelo libala kitoko babota bana bango gu siko yebisanga siko kende kotuna mobali wa papi kakol badanseuse baka bandumba opeso mbata opeso mbata parce que yebi bato baza boye ya ça dépend ba joni oyo kutana ye jo soki yo ana ye jo moko boye obulelo ramba moko donc pour moi sinon ça zaka ne ndumba so non obali te soko bali okomi mwasi donc eza utu keso moko te bato wana batuna ndeti papi gani vraiment na ndimi ta kotuna nga bongo yoka badanseuse bazaka bandumba baso kotuna nga bongo parce que papi gani yo yebi to vanda na nga kati voilà alors sikoyo tango bokomaki mikili tango ko mikili yango sikoyo ezani bino bovanda yewa bakabole bino yoke vanda kuna yoke vanda kuna bazoezo bino to bazoe bino tele wapi ta beaucoup na mikili biso bazo so palais biso palais bazo so palais badanseuse bana ndako na bango bamise pe bana chez bango to vanda pa ba pavillon biso nova na Nei Plaisance vous avez nos cartes. Oui, ça a été nanda kune na Nei Plaisance na Maliliane à l'époque. Biso pe to zaina pembeni kawana. Na ba biso na ba to bureau pe bazeka pembeni na biso. OK. Siko bando kanga bino te pa bikala bando kanga ba danser danger ba bimate. Biso to bando bimande to lingi en plus ikutu to bande ko luka château rouge biso moko to ke to tuna rapona ke château rouge balaksa so bozo très au bokende bobo biso moko to zongi pe na ndako to yepe to lambi et tout ouais siko bato ndo yoka na sango bato yoka na bakombo yoka na basango leo ndo mona bon est-ce que leo yeki pondo se fo mona na batongo po mato eleka ipasi mingi non na yoga na basa ouais basera to bando mona bona ba concert moka ndeti pe na presa ko beta no tour ndeti na restaurant basera na biso tour bando teka wana donc basera bazebele basera na biso ya poto ba Claudine Kinwa Christiana Kwasa ba Pepa Akudi donc basera ebele ba époque wana ba mère Malou surtout mona mère Malou ko nani yango madame Mapoto mère Malou muta beta la l'an 2000 ya beta pena lanti bien l'an 2000 bakoma pena l'an 2000 na miso ya bomona ka sermo boy maman miso ebeta papa l'an 2000 ebi makabwa sera 2000 to binani takuli bodasi non mais quand même ça le bien ba biso kitoko poto ezala kitoko à l'époque wana ah bon ouais ba artiste bazala vraiment na valeur mingi na poto ya kosakate ya makasi do ba ya biso ouais artiste nyoso ouais ba biso bien donc bien makasi quoi sikoyo d'abord eloni esala ki yotika na poto to ba kokima bon nakima na ngai yokimaka okima nde bakimsaka non to bima eliti watana be goga na pese mbote bele goga moto na tembe ese misela bitala oya okima akima na ye na okabino te wana papa motema bobo belo wala eliti fotokutana rapidement moto na tembe siko yona kimsaka bon nzambe bon mutakimsa te zaka ke
to moi d'origine parce que na autre bon calamité mama to ko Zidane mukonzi mama ba pesa autorisation ya kotika na poto bon tanga mona ko ya pesa autorisation tanga mona ko na to bando coopérer bien à l'époque donc naeba tinga kutu ko Victoria naloba nazana chance mo boye naeba te sondeni donc ton na do makile kuta na Zidane mais Zidane siko à l'époque wana mbaba obenge siko mama ntoko iyo danse zo ye karaboy okanga manimba moko siko ngana mona ngote yango mona ke na loba ke makambo batu ba déclarer ko mo batu na kuta ba saka ba mona ki pasi ba sari ngana yebi ngote parce que bato yo bazaki que oh batu soko koti bazo banga soko ni Zidane boy nakuta bango bien gentil nanga ozomona donc nakuta bien donc na sala kutu makamususu kutu muto koko sala te na meki yango pe boy tozaka bien si to yepe poto tozaka bien ina tanga monika ok nae asoli nanga ke mwana mama tala bubunga nazo kende la réalité za bolobi nini donc wana mona pe na ndenge na meki ko benga na quartier na biso kuna ya kitambo na bengi ba vie na ngana zoya bobo nande ba beso ko ye petit obeta donc ba vie na biso kitambo ba beso ko zongia ba to beto ba fimbundezela donc na mona ko mystique ba yo banderole te ba chelo banderole ba lingi te ngana ga si bo chela ngama banderole na oya bwe babi yo so zongia obeta yo nde obeta ba vie wana wa époque wa bando sivesko ba maya makelele bani de wasko ba vie na nga do bando sepela bango pona bango bando sepela fort na bina nde na bando bina siko bando sepela na bango petit na bango mudasa siko ba boy mudasa zonga meta ngozidane pe doji boazo kena tobima na biso donc to kenda après to sola Zidane kimsaka otoloba Zidane Nadine Molisho pesa kaka kunga kaka ya lobi na po ya zane libre zo kenda tali siko boy na yebi mère to sola pe na mère donc na sani donc so na bina kende boy na yebi citation te tam suke do yenge ko sala azongi boy na boy muto pese conseil omoni muna po muto po pese conseil ete bon ezai na ma BPT zaki bien Présipe tant to mona ni kutu na yebo to boka kutu ta ko pe ozopsa zong sipso na kin mais atika kina ye tant amoni pe boye to atuni biso kutu bi bo kite na bo kite bo tambola bo to ya pe na concert na bo kite bo tambola bo te prise mais faut bo ka so bo kite bo so mbila kangi no Congo on zo pe ça so ba conseil type ndé to zaina so na relaxo bien ouais na ba danser tout ce que baloba ke non ba leader ba sasaka ba danseuse bon kin question personnel maza sauté là comme non ma solo yo beaucoup temps non pas kin question mener que na mona ote que le ça ça te na mona te attends mon commande à proposer bien yo le danseuse moi c'est rabio ya no grave te presque balonga non yo le no sana yo bi ke le presque sana yo jamais te omode menea azaki muto yo ayebenza mbende makasi donc ye ando pratiquer vraiment ba sentiment bébé yazaki mutu mo ayebenza mbe donc azaki ko comporter mal rôle mutu normal quoi le roi mutu non mutu alu comme ça na edo na ko boma ete voilà donc on peut obliger oté koko obligé oté donc ayebo solo la vraiment les solo normal soka lingi yo bosali mo histoire na bino muke na temps esenge simba mais aoza wana te ke po abanda ko sala ba pratique non eloko wana nde natika komona ote yango na lobake na mona na ngelo mabete na zana nga à l'aise donc après batu mususu na ebité ba mona mais nga na mona na ngelo ote donc voilà. Alors Solange Kufwanga bete biso no sikoyo ko vivre no na poto sikoyo omona ka ba rose na ba rose ali esengo to omona pe ba mona mbo mafula ku mundu omona ba pasi na oui poto e baka biso na ba touti ba kina bandako ba mère
omoni lelo génération échanger na kini omona mwana 20 ans azada acheye moi parler moi nini ebo somba da kabelo ebo so donc échanger biso siko ba ajo to ela ba poto wana omona utina na ndako na bino ba moko kimino ndako baluki mtopeso éducation malunga nzela zane pete oyepe lisusu oyo moka ko ozo mite ya makana nzela tukutana mambo ebele oye na poto pe boyo na yo muta opeso conseil zate donc tokutana mambo ebele o vivre biso la ba poto bonga na vanda na poto na kutana baku ebele surtout o baku msu na kutana ope na poto mutu msu po ozala pete ah bon odaya pe ezayindeni nga kutana tse bakwa mne exemple na pesa loko ane tushanga ovanda nazwa palais ovanda sko na bato parce que biso ba solange mo to vandaka makamsu totala ngo mais to vandi sape bato ozomona ozana bato yambaka bato ko muto yamba ba master ba beta o banko kenda pena osaba ba clip oya okuta ndako babuka ndako babuki baibio ba forme baibio na bakadingi na bakadingi ba repérer sikoyo eloko chose grave bo vandi sko bonde ti yo papi gen nga na olela sko ba plan nga yo po ye po bando le lisanga ba plan ba tu baibi yango okay yo sko zwa ki da ba plan nga obombi yango sheyo siko sheyo wana po vanda grâce na nga kaka ozwi sheyo wana pembeni na nga siko oyo obetinga sko eloko wana ominga ba plan obomba na nga na olela na nga yo po zo lia fufu na nga to olela ensemble siko nga siko na muta batu na zape na ba petit na ngebele bayaka mo boy sala kaka ba petit na yo boy ba petit tout ba komi triste to ko sa ser na biso boye te to ko sa ser bote mais nga mo siko na kota ducha ba petit na mona master awo ba master ba ko pe ko zala na raison ozomona mais ndenge sala kaka vie na biso tango dadi mabibi na pese mbote tanga yoka kaka likambo wana boye pour vie ko grimacer bango ndena boye na bengi dana kisasa ba pesinga biloko na oboka ba porte ndako na bino nyonso to tanga sali ka grimace wana boye pour fi moko azai ko ya bimisi le secret bindenge za biloko ezapta la place bo muto ana ngo ye totali muto to liara ne fufu muto to liara ne fufu siko tuna ye asala ki bona saleni elorote to swanite de omona ke na poto so yebisanga biloko na ngai ebeta ta prix de 2 semaines ebomba makaka na lela kaka siko to na zoko na tumba kengo na zokelo te po na ebeloko zwela kengo te na bakaleso ozwi nyonso tu osasi siko osala nango ni omoni ba vite okuta nango donc okuta mambe belé ba blessure otali siko yo copine mo bo ozalaki nozomona pe le roi famille ma betu eloko wana donc tokutana makambo eza makambo belé wana kutaka mukie mais makambo belé momo na tovanda boye ozoko kotala ka mokili donc eza pasi yango moni nga na vanda na batu trop ya malamu ya mabe yango mo mission na saki oyo uti koleka mikolo batiaki wana na lobe mo eloko mona erreur wana na kote na erreur moko ya kopesa exemple ya bashege na bandumba donc eloko wana kuna kopesa ngo exemple te parce que tellement nini kosala émission na bapression bacolère wana obimise eloko moko boye met obike no bolongola ebeta mikaka mais eloko mona ti biso toyebi nzambe to kopesa exemple te ke comportement oyo fwezaka ya ba shege ya bandumba donc take na bi nzambe na ko juger mutu te omoni na ko juger mutu te donc voilà quoi. OK. Na pesi la profiter la pesa Francis shege na japonais wana batu na ngai donc eloko wana touchaki bango makasi kufuanga biso pa bato lingaka yo vraiment yo pene muto za mama ya batu nyonso yo mo ulingo bwaka lisusu komi susu keno exemple ndengo wana donc moi je suis désolé vraiment en plus na pesa PV na nga Gilles Mbote eloko su na regretter nango parce que Gilles Njao tango na oloba lisusu keno naza susu na Victoria tenga na danser à Kester privé oui
naza danseuse orchestre privé mais so na bi ke na naza susu na Victoria te eza grave au moins ke na otya ba vie na nga mingi à part parce que ba mofta musu bazara na Victoria ozomona pona mutu moko sacrifier batu nyonso zie na le roi Gilles Nzau première fois na yemba na micro na yemba nzemba masu grâce à Gilles Nzau Gilles Nzau mutayembisanga ouais Gilles Nzau ayembisanga na yemba te na nini mais ayebisinga te Solange oyemba oyebi masu oyemba ngabi viende nini ba okata ba nini tout ça ba dumba passage habite yo talaka do akongo na guitare moi zo pesa ngo na guitare mo bo jimbu na teke ningisaka mutu pou na koti donc en tout cas na sepela na journée makasi voilà sikoyo Solange tango za na monde ndule est-ce que ça appelle na moi bobangi mo boye tango kutana ba musicien parce que ba musicien ba bato mo boye baja est-ce que vous appelez à moi bobangi mo boye en tout cas contre ngaza bobangi tenga monde ndule kutu ndeza monde nanga vraiment za à l'aise est-ce que vous semblez avant kende bien sûr ça l'andé na prier à protéger nga contre ni nyonso ya mabe bataki nyonso tu okoko ya pembeni na ngai ezala edenda ouais pe batango pe dendi oh papi gene denda te po anini bon yo ndima nzambe te si ben asalaka parce que nga déjà un amour na bima mona molimo nga moda na santara makambo tellement esprit belé na santara makambo donc so molimo ye au mona pe na homo sentir yango donc na prière dasu makasi na za susu na landa ba prière trop même na bostra na ovandela yango ba prière na koka koza na kanda muna mutema te on a biso ke bat basala ma bebele mais na limbisa bango tout le monde Tania Zali Tania Bayo na Sembote Zali madame Bulu Miss de Miss sikoyo likanisi Tania nani Fleur Lola ye motema ya Titos yazalaka papi gen to lobe la vie sikoyo maintenant Solange étant que moi si likanisi na yo na avenir ozokanisa nini na avenir ozokanisa nini ozokanisa toujours tika na monde artistique tout parce que vous avez déjà maman bana alors projet na yo d'avenir les années tant que moi aussi question les makasi et moi makasi eza moi makasi mais donc projet il a venu ezali mais eza na moi secret omoni secret so na panza yebi kaka bakote molema basote wana ye projet neza boye pour basali bazembela mais biso toyaka na maîtrise ya libanki na sali titi donc totika babelo bibaloba na bango batu bakolo makanisi bakanisa mais biso tozali avec Jésus toujours donc to memora malemba sikoyo nde sali ke yo banda koyemba otika na yo donc otika kobina alors nabina na ngayo somta yo zo yo mkomona benga gobi otenga na kobina bandini kobina nde voilà kasiti yawe otenga itezwa nani ouais parce que nabina sunde ezalaka teke obabengi okei tokomane otinda batu so mutabengi nga na ozo ba fi na tindi omona tindi batu menga sikoyo na koma o travailler tam suna bana ba jara ba mairie na koma sala sana nga ba jara ba mairie avant na bande ko boyango parce que de bibiso ba congolais na kala obando olinga ba futo mbongo bonde biso za so siso bina ba futo mbongo siko te mata na bando ke sa musana nga ba osela nga ba papier nga siko na bando oyeba teke ba papier na nga wana eza pe ka important mbongo pe yango so koti na sase mbongo tongo makausense yego zonga na kanga masiko wana na bina na nga na bandenga bakati ya makamba ba mindele ba nini tout ça bobu wana na tiki danseuse so na zongi kotoyo na zongi chanteuse parce que déjà kuna koto kuna ba ebelinga minga ya kobina donc yango mutu ezo sala moi mike kota quoi. Est-ce que ba yambi yo peut facilement na monde ngwa koyemba? Est-ce que ba yambi yo avec toute facilité? Na ebina mte so ba yambi nga facilité. Na mozana bango. Nazana bane. Na musicien.
Maman sur une il y a qui danseuse un temps maman pas ouais ndeti ba viena nga ouais tu as bon qualité ouais ba viena ndeti ba viena biso bado wa Congo nga bado wa Congo ba vie mo balilanga fort donc banga mo kutunde mutu mo nazana nga trop parler ba viena ba elanga ba kope belé penza ya mambo yemba baninde zalaka comme petit sœur menga soki na makam nanga mususu sala et mona na ipsika ma mosala mais ba vie ba yambanga parce que tous les vieux on a kuta na ba proposanga ba cop et tout et tout en tout cas zangate ba proposanga ngande siko na linga malembi donc mama kam nanga malemba tout cas ba yambanga bien ba sepela ba mona que moi venir ezali bon après yebi nga déjà première fois quand na beta le logo nanga liboso na beta na rata contrat na bralima OK et logo liboso na beta ka logo nanga et a décalé sexe les capa mami lela jour en osko na uta prière na église na bima apôtre kasimbinga babina so mona contrat moko boye mindele mo basimbi ba contrat mais na mboka mupaya na mboka musika eza awate ba robengo kala te bazoluko na bimi na église boye kopena nga benginga ou alo ba benginga ba ndemo ba pesi ba oli me wana ba benginga ba pare bazoluko bralima sogo signer contrat la musique na walanga ba utwebisanga sikoyo ba utwebisanga nazoya yo mo biga mbande bazaka vandi sata na côté lié a changer esprit o ndenge na musique ni nga malonga yo beti wana o ba okekolukelo ba contrat boy bazoluko kaka po batala kati et comme makamba ndengo na comme ko kitsa so musique yo mutu makambu boy depuis wana pe koma moyo tourner za to tikaka likambo soko tourner komi donc après nande pe leka wana kala wa masula kala donc ndepe leka nango wana yango mona presa souté na ba ke nzambe azabolingo déjà pesa na premier test donc mona pena bazungu pena ba ningani na nenga musika baluki donc c'est que makambo eza nango mefo malembi ouais. Voilà, Solange Kufwanga, est-ce que le lopé ça la caillou et ça a plaisir de ça le son baba danseuse pour nous. Wanga danseuse ça la goûte plaisir makasi na ndenge ça la plaisir danseuse ouais na ça pas danseuse pour nous que la ngo son na bina pam. OK. Voilà, tout comme l'option soka. Alors pour aussi ça aussi votre balance de bisonini Solange Kufwanga na mikolego ya Solange Kufwanga ko sala nini. Ouais, donc Solange Kufwanga na bisika bateau yo bazolanda biso batlanda mingi nini acoustique na ngana uti ko sala eza na sala déjà eza na YouTube okuta la mamba kitoko o na beta lokwa na beta banzemba ba tabule ya ba Christina donc Christina nakosenga na yo bosananga nasali nyonso ekoki po tozala na mariage Christina kanisa moke nyonso yo lobi nanga olobi nazwa kisi donc wana papa na biso tabule danger on dirait yote danger donc ngaso no yemba na rangati so na la koti na po joli deta na komi yeso na koti na po ya DS na komi DS donc pas DS mais na coller bien quoi donc coller moins genre donc na sens wana donc na yembi ba vie na biso emene ya donc king kestere mene ya banzembo eza wana bokota na YouTube Solange Kamukie bokuta ba acoustique ezali so po bokena site ya Zulu Music bokuta SLK la diva sexy banzembo pe mususu eza wana nini G6 donc voilà après na sima mikolo tozo bongsela bino awa na poto babetaka mwasi te donc kumba so meki ozwa kumba yango mtezo ya kumba kasi awa na poto babetaka mwasi te awa na poto basimbaka mwana te alesoko meki okozwa kumba kumbe okozwa kumba donc kumba ezoya siko o inspiré nini po kinde mo
donc makambura ezoleka makambo tozomona donc yango wana moto ekoti na kati wana donc nga banzembo mingi na inspira ngolo mamona ndeti ya Choko bato mi baopose question pourquoi Choko poni bolingi Choko non Choko elikoloba te ke mutu fo pour ba produit oza Choko parce que na ndeti na moment oyo na bato babotama pembe na bato bazalaka mwindu bazomi komisa pembe biso toka pembe to benga biso bata Choko poso ko tali bango na ba réseau mona mafuto eza bien ateza sa hydroquinone mais o lukango kaka on peut do poteza la bien donc yango moni ba chéri tout balingi Choko ba bike ba jo ba Choko donc momi to liga Choko neza la bien ta botama pembe Choko eza la bien yango to salela ki yango nzembo ya Choko. Ba chérie balingi Choko, je vais pas perdre mon mari, je vais être Choko, Choko, je vais pas perdre mon chéri, je vais être Choko. Chérie, I love you, nganaza Choko, Choko tinakata Choko, naza Choko. Donc Choko pe ezoya. Donc voilà. Na pesa taba mbote nzambe papi gen na pesa na biya onje na obosa na ba na pesi be na ba mbote belé na Chico Samu Pati Samu Flor Lola motema etitose na pesi vie na nga tombo ya lala Dudu Ngalasi et Dudu Makolo Mese Samplino Metro Sexy Bambote Belé Aguaya Samantone Mouflette Calibre 12 Sarah Star Maria Mikino Flavia Mama Mapasa yo bongo na benano kenge la cadette balobi mwana ngo benano kenge la cadette na peso Bambote Belé mama na Chinese. Donc voilà la habité Gile Lianza Bovik Lianza na bosante monde bato na otanga wana bala kitambo la pesi ba mbote les vesi wazali ouais donc voilà OK toyambaki Solange Kufanga na masolo ya poto. Je crois que boyoki notre sœur a évolué de balobaka ye abandaki na makinu mais lelo a évolué a komi koyemba topesa epé chance de topesa batu oki voit na ye ça va donc azalaki na ba talent caché en tout cas topesa e chance oza masolo ya poto. Encore une fois la porte est grandement ouverte pour na bino batu nyoso bolanda biso oyo vous en a besoin roleka tozela oti tozela oyaka tokosolola botika malamu tomona ninde tolobaka au prochain numéro. Tolo Bella Vie. Merci.
bougie na maboko chérie. Moïse Mbala, Kennedy Mbala de Paris. Boni lisusu okanga kanda katia bolingo. Aswela po bondelo zongisa bolingo yesila kite. Parent Mobala Sandrine na Sengal, Kimbinza. Lelo yokeyo. André Ntsumbu. Lelo yokeyo. Chérie ya mama ade nani alula yote oh. Rosa di Rosa. Nani alula yote oh. Na kitoko na yo. Nasengaki na nzambe poto bana seko seko. Nabondelaki makasi ase ya mama Marc Makalato professeur. Nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili. Nabondelaki makasi ase ya mama Gina Kiakou na Paris. Nies Maïteus na Paris. Nani alula yote oh. Germain Mampouya. Nani alula yote oh. Na kitoko na yo. Nasengaki na nzambe poto banda seko seko. Nabondelaki makasi ase ya mama Ambro Jenny Dikengele. Elembala le géant de Paris. Nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili. Nabondelaki makasi ase ya mama Noëlla Kunga de Bundes. Didier Mozinga de Francfort. Alexis Mosé Anta. Jean-Marie Soba de Londres. Franck Massaka de Zurich. Chabani Manuel Mac. Gisèle Nyengeton. Karine Yengaboule. Mwana Paris. Chifa Kamba di Malela. Ado Senga di Sengomoka. Edo Zola na Suisse. Patrick Luzolo de Genève. Mokili ya Nzambe makambo maleki oh. Mokili ya Nzambe makambo maleki oh. Mokili ya Nzambe mokonzi oh. Epa ya kendanga ya wama wana motema Nzambe oh. Mokili ya Nzambe makambo maleki oh. Mokili ya Nzambe makambo maleki oh. Mokili ya Nzambe mokonzi oh. Jimé Chapa de Paris. Antonio de Mavakala. Lando Kunga de Jena. Spanion Dombassi. Géo Kisunga de Géo. Taziro Tazimambo. Ngambo nini ngana mema moto nini ngana boma eki ya romarike yo astre moto nini ngana boma ngambo nini ngana mema eki ya romarike Papa kolera Diana Saïdjens na mama Jetou Fifi Landu Odi basango ya Divine Landu na Naomi Makaya Titi Sumbu Bilele Lelo Ngaina lolite mosala seko banza yo Utotika ngaina kopa na ngai mwana mawa Salo zongela ngai nokina kowai Brigitte Maya Diana Bolingo Oyo pesanga ekomisanga denge Udana lula yo na koma seko reve Ngana zalata moumbu na yo Roger Divine na Wivine Diana Su Bolingo no eleki Tiamato olo na talo Pour la première fois na mona yo na lova yo Coup de foudre beta motema nanga Ya dada dogwe Diana nangai Mabena sala yo boya kolimbisa ngai Nesiko pardonne yo préféré yo sanctionne ngai Nakosuka wapi no lenge komyo memela ngai DJ Kisalou Son Chideric Tamba 4 saisons Kangwa bomwana esi elekake Oni okanda lokola kake S'il te plaît songisa bolingo Omotema nanga ezose
Lala. Est-ce que zoyeba ndenge nazosufrir nakamwa kolala oyo nazosentir molingongo yatindinga mpe na conclure na mipesa na losambo lipasa nanga kade mama Anina na Debora yana sumbu nazobanga nanga deception soki moye ezali osala ta confession wana moi bambanda basalela yo promotion wana susi ya motema na ngai Dansi ya Tusevo Shika Malamba Mama Bibi Nzaza Noah Diana eske zoyeba ndenge nazosufrir natamwa kolala ndenge nazosentir molingongo yatindinga mpe na conclure na mikaba na losambo mama Titana Kelason Hélène Nanono Sumbu Diana Sumbu nakomi obanga nanga soki moye ezali yosalata wana moyiba banda basalela yo promotion wana susi ya motema nanga Dide mo perso Mwana Liège Papi Mundele Viva Menga Ami de longue date Keja Les grands déclarants Gabi Tem Mama Lumba Julien Niatier Merci Zedek Mama Jolie Madame Aimé Na mokolo ya supe ya natango tokabwanaki liloba na ngai talo ngana elingaka yo obwaki wapie jana bolingo na ngai obwaki wapie bolingo ya bomwana jana obwaki wapie Ulrich Tondo Yakatobi na Rumba